Papa Roger, merci mingi. Vraiment, vous avez raison. Pour être bato mingi, bazali ko kanisa ete. Zumel mil ezali radio ya sima ya ndako, meka kota na kati ya masolo pe okoyeba ete esika nini Zumel mil ezali pe esika nini Zumel mil epiki misisa na yango po ete bino bokanisaka ete bakongole bokanisaka makambo nyonso ezalaka ya maseki. Bato mingi na ebandeli bakanisaki ete Zumel mil ezali radio ya maseki, me soki otie mosapi na moto yebaka ete okozika. Soki po yena ba makambo na yo ya lokuta po ete olakisa liboso ya bapeuple congolais, Zumel mil azali wana boyebaka ete Zumel mil nde akoyebisa to akolakisa bolumbu na yo liboso ya bato mpona kotalisa ete okosi bapeuple likambo lobi ezali ndenge wana te. Zumel mil www.zumelmil.com ezali chaîne oyo boyebaka yango ete ndenge ezali wana ezali chaîne oyo ekotika bato ebele bolumbu liboso ya mokili pe bato bakoyeba ba verite ya bato pe bato bakondima te bakokamwa. Bandeko babolingo toyebisi bino ete boyebaka yango ete bino bato bozali kolinga kosala n'importe quoi na chaîne na biso ya Zumel mil ezali neti bino moko boza komitia misapi na moto. Bandeko babolingo ezali na ndeko mobali moko azali kofinga koloba n'importe quoi mpona chaîne na biso ya Zumel mil, mais tosi tocomprendre na biso bazali kaka bato oyo ntango bakimi bokonzi batikaki nyonso susi wana nostalgie yango nde ezali kosala bango. Bato mosusu ndenge bazali wana bazali koyeba ete mboka na biso ndenge ekomi na minute oyo ekomi na besoin ya ete Congolais nyonso tu a apporté un plus po totonga mboka. Mais boyebaka yango ete oyo nyonso tu ya mabe bino bozali kokanisa mpona chaîne na biso ya www.zumelmil.com boyebaka ete ezali lokola ndoto ya baba. Ezali lokola ndoto ya baba, mais mokolo ezali bokokamwa na bato mosusu oyo bazali kotia monoko lelo chaîne wana tokosala tu chaîne wana boye bokomona ndenge bango moko bakokweya. Tolobaki yango bakokweya ntango tosalaki chaîne na biso oyo tolobaki eloko ya liboso tokosala tu tokweyisa bakombata. Ntango tozali kosala chaîne wana ezala mpe bato mosusu tozalaki na bango ntango moto abimisaka liloba wana na bosanaka te ezalaka Papa Roger alobi ete chaîne oyo ndenge ezali kosalama eloko ya liboso tokokwesa nanu bakombata. Bato mosusu bamonaki yango lokola eliseki. Papa Botamba alobi bato wana na ndenge mpe bazala na makambo na bango eza mpe mwa pasi Papa Roger alobaki ete zala na kondima Papa Botamba, mais toyei komona ete maloba oyo Nzambe apesi biso nde ezali pouvoir. Bandeko ntango chaîne na biso ebandi kosala na mois d'avril, ntango chaîne ebandi ezalaki lokola liseki. 2 mois après bato bakomi kofungola miso, bato babandi comprendre. 2 mois et 2 semaines losene beti bakombata mobulu ekoti bango na bango. Tala bino bato bozali kokani toyebisaka bino ntango nyonso Zumel mil ezali chaîne oyo ekoki kotombola yo mpe soki okebi te ekoki mpe kokweyisa yo bato mpe baniaki yo lokola papier. Yango tolobaka ete ndeko kolekisaka ta na yo te mpo oloba ete makambo ya Zumel mil ozali kokota yango ngulungulu mpe koya kokoma kofinga. Po soki ozali kosala bongo yo nde okolela ebele sanke omiyeba. Papa mama bandeko oyo tozalaki na yango wana mpona kopesa basango na bana na to na bandeko na biso bakongolais mpona kotalisa bosolo na oyo etali mboka na biso République démocratique du Congo. Na ntango oyo totiki bino na poko ya lelo mpe tozali kosenga na bino bozala kaka bisika bozwami nde na nsima ya bangonga tokopesa bino ba émission na bino bomesana kozela na chaîne na biso ya www.zumelmil.com
mpe tokoyebisa bino banouvelle nyonso ya mokili mobimba oyo bomesana kozela na oyo etali mboka na biso République démocratique du Congo. Merci tosuki wana mpona lelo. Bandeko babolingo na bandi bondikolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bokozumel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala desite nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino.